Jambo moyo betwabo kiambote kieno nabino bandeko bozili bakwe Rolanda. Vuva mu télévision bosomi télévision bwanya télévision mayele ya baindu. Boyeyi malamu na télé matin na biso na ndenge boyibete vuva mu télévision apesa bino espace na tinete toyela bino ba sujet oyo tokabolaka elongo na bino bandeko balandi. Tala télé matin na biso bomesa no tozalaka kaka na fond naturel na biso ndenge bozo constater awa tozali na se ya moi mo pepezo beta biso bandeke kuna makelele bipai nde biso esala biso esengo mingi e na ndenge boyebi télé matin tozalaka biso moko te tozalaka elongo na ndenge asenga luki fimpa elongo na bango nde toyebaka na ko anime télé matin na biso na ndenge boyebeli yango malamu sengo ndenge asenga mbote na biso mbote ndeko nsimba pe mbote na balandi banso ya vuva mu télévision kasi na ndenge boyebi bandeko balandi télé matin awa tomelaka café na biso mokolo lelo ezali nengwa maze bango nde balambeli biso yango o azali molongani ya serkab toya esika bazali totondi bino botondi na ndenge bokaniseli télé matin na biso mokolo lelo na tinete tomela café na bino mokolo lelo tomeka yango nanu matono mingi nengwa maze esika bozali vraiment tosepeli makasi kasi télé matin mokolo lelo tozali tellement na esengo makasi po tozali kokembela lisusu mbotama ya DG na biso DG ya vuva mu télévision tata kwa mambu bango babotama mokolo lelo nde yango totelisi bino déjà bandeko balandi tozali tellement na esengo makasi kasi potokota na ambiance na biso ya télé matin na biso mokolo lelo soki tozali elongo na régie bobalansele biso nzembo oyo ya kitoko ekokotisa biso na ambiance tozali na yango mpo na télé matin ya lelo mpe DG na biso esika bazali basepela mpe baningana babina totikali bino nzela. Sans plus tarder, Lissane Posola, on décolle. Est West Nord, Sud, Africa, Yokandela, Yalukula Malawi, Ndakisa na Maembi Nyonso ya Africa, Epasola Eye, direction originale, Bama Bassa Ntiba Etuzi.
Matondo mingi bandeko balandi wana ezalaki nzembo oyo esepelisi biso na kati ya plateau pe eliki ezali ete DG na biso esika bazali tata kwa mambu basepeli babini na tina ete mokolo ya lelo tozali kokembela mbotama na bango ndenge asenga lelo ezali mbotama ya DG ya Vuvam Télévision. Impression no ezali nini na bandeko bazolanda biso? Matondo mingi balandi ya Vuvam Télévision esengo ezali penza makasi pamba te kaka sanza oyo toyambi babikisi sanza oyo DG na biso abotami sanza oyo lisanga ya Vuvam vutuka pampambu fidila ebotami do esengo eza vraiment makasi mbotama elamu DG bisika bozali mbotama elamu Matondo mingi bandeko balandi na ndenge boyebi télé matin awa toyaka na ba sujet oyo toyebaka na ko analyser elongo na bino bandeko balandi kasi mokolo lelo toye na ba sujet bon tozali nango ndenge wasenga Matondo mingi ndeko Ntimba awa tozali bongo na ba sujet mibale oyo tokolobela na kati ya tranche ya télé matin na biso ya yambo ezali bongo bizaleli ya bakumbi pe ya mibale ezali bongo pona nini tango mbula ebeti ana ville province ya Kinshasa ba inondation ba érosion donc esalaka ba dégâts. Matondo mingi bandeko balandi ba sujet toyelaka bino ya solo toyaka nango pamba te me toyaka nango na tinete elamusa bino makanisi po ete toyeba nini esengeli toyeba na kati ya ba sujet oyo toyaka na yango bizaleli ya bakumbi c'est-à-dire ba transport en commun kuna tomoni bakumbi mituka bakumbi ya bawewa lelo tokoyeba na ko sololela bango lelo bizaleli na bango kasi tozali biso moko te tozali elongo na invité na biso tobengi na tinete elongo na bango bakotalisa biso makanisi na bango ezali nini mpona sujet oyo tozali na yango bizaleli ya bakumbi de bongo invité na biso ezali Tata Tsumbu Maïmo na bango bazali moko ya bapandisango na kati ya Vuvam Télévision. Tata Tsumbu mbote na biso mbote Tata Ntima Maswama mbote na bandeko balandi ya Vuvam Télévision na sanza oya bambotama atuka totombeli nanu mbotama elamu na fumuki mbangu mbotama elamu na nesongi ya nzila mbotama malamu na Vuvam pamba te lisanga oyo Yesu kolamusa baindo mbotama malamu na DG na biso esika bozali totombeli bino mbotama elamu na DG pamba te bobotama mokolo moko na mbotama ya lisanga ya Vuvam solo eza vraiment coïncidence moko ya pamba te elingi koloba ete kati na bino likambo moko pe ya motu ezali mpona bolamu ya baindo mbotama elamu. Matondo mingi bandeko balandi wana ezalaki annonce ya invité na biso Tata Tsumbu Maimuna kasi tokoti mbala moko na mozindo ya sujet na biso oyo ezali bizaleli ya bakumbi. Tata Tsumbu awa tozolobela penza bizaleli ya bakumbi banso oyo tomoni bakumbi mituka bawewa bizaleli na bango ezalaka boni na kati ya mbanza na biso awa ya Kinshasa. Matondo mingi Tata Ntima Maswama biso losepelaka mingi vraiment po bateme nyonso oyo bino bosalelaka na kati ya télé matin ezalaka bateme moko oyo ezali susu kolamusa makanisi ya bato ezali bateme oyo ezali komemela bato bwanya mpe mayele en tout cas bino na ndenge asenga ntango navandaka na ndako na télé matin en tout cas nabwakelaka bino mapamboli ya mingi po bokobaka ntango nyonso na kosalaka bateme ya kitoko ezali bokolamusa makanisi ya bayindo. Matondo mingi solo ntango bolobi makambo ya bakumbi moto azali kokumba milimo ya bato azali moto bosalisaka maseki te azali moto oyo esengeli bapesa lokumu mpe batombola pamba te na maboko na ye asimbi milimo ya baboti asimbi milimo ya bilenge oyo baza mpona elike ya lobi asimbi milimo ya bakulutu oyo baza babiblioteke na biso oyo bakokolisaka biso lisusu na bwanya to mpe na bososoli kasi soki lelo bakumbi mingi ya Kinshasa bazobala na vraiment te na ezaleli kolandela mosala oyo bango bazali kosala ya motu ya makasi atuka biso etungisaka mingi makanisi na biso lelo bakumbi soki moto abengi ye chauffeur bakalifikation mingi ekoma kokende mpe bachauffeur soki aza impoli te aza moto ya bakwiti soki aza moto ya bakwiti te aza coureur de jiponsere donc elingi koloba ke bachauffeur kolandela mosala oyo bazosala nde tolobi ke bazosala mosala ya motu ya makasi me bango moko bamipesaka vraiment te lokumu
to bazwaka te mosala oyo bango bazali kosala na lolenge oyo esengeli basale na yango tolobi mosala oyo bazosala eza mosala ya motuya makasi esengeli ebalana na comportement na bango mais mosala oyo bazosala na kozala na bango en tout cas ebalanaka te siko bizaleli yango eza nini soki bokotalisa biso toyeba yango mpenza oyo bozolobela lelo bachauffeur mingi ya bachauffeur tolobi te nyonso mingi ya bachauffeur bazalaka nanu yambo bempoli tambola na nzela omona bachauffeur lolenge bafinganaka soki kaka tolobi nanu bango na bango soki kaka chauffeur asali erreur liboso ya moningane chauffeur bakino babenga yango bagénérique bakino babenga yango générique bakobeta générique moko na bakulu to bazali na kati ya mutuka soki oza moto ya soni okangi matoyi okangi miso ntango mosu okoki kokika mpe na mutuka okei donc bachauffeur tata nayebisi bino nakoki koloba bagénérique wana awa te pamba te voir télévision ezali etando ya bwanya oyo ezali kokumbela bayindo boyebi donc soki nalobi maloba oyo bango babimisaka ntango mosusu bambasi bazali kolanda biso bapa oluka bakopi yango mais babetaka bagénérique moko soki abeti générique fo susu générique. Donc, ma chauffeur, baza na degré mais majorité ya ba chauffeur baza na politesse moko nanu kati na bango même liboso ya ba client. Bayebaka te ke oyo aza kulutu, oyo tozani âge moko, oyo aza leki langage nini esengeli na utiliser pour na bayebi te ke client za roi. Te bon. Client za kaka roi te même pe muto akumba bino azokumba milimo ya bato esengeli pe azwa lokumu na bizalelo na siko bazomonisa ba client esengeli bato sa ba client bon moni lokwa tozolobela ba chauffeur même ba client bazaka pe les aliments mais lokwa tozoloba mingi ba chauffeur ba client pe tokoki kolobela bango soki boko permettre biso mais ba chauffeur bino nzela yango to pesi bino maloba to ebike bino bozali oyo bomemela biso makanisi ya molai bino nde boza bokolo makanisi eza majorité ya ba chauffeur na biso se comportera bien te na bizaleli na bango ba chauffeur moso omona lamuki na toro lokola bango babenga yango mingi niau na fola bima niau 5 heures babiso basokolaka te nazala chauffeur te mais toza na kati ya mokili oyo tofrikataka couche nyonso ya bato tovanda na ba chauffeur tovandaka na bato nyonso bango omona bike fona bima niau chauffeur mosu azokende mosala nde lobeki eza mosala moko ya lokumu mais okomona sokoli te alati coupe ntango mosu na sengle siko asokolaki te azotombola mpe maboko na ye azolakisa mpe se ya mapeka na ye ntango mosusu mpe mapeka na ye wana atuka bolimbisi soki ekotungisa bato mosu nde bolanda biso ntango mosusu mpe se ya mapeka mipetroki yango malamu te il suffit kaka tia boye abimisi mopepe wana na se ya lipeka na ye donc ezali kodéranger na baclient oyo bazali na kati ya motuka donc bachauffeur vraiment mingi tolobi te nyonso mais mingi tata timba maswama nengwa na biso nengwa senga luki fimpa en tout cas base comportaka malamu te na langage na kozala na bango boye mais mpo na nini te chauffeur asokola azwi mpe chemise na ye ya propre pantalon na ye ya propre mwa eloko ne ya se ya propre ake mosala nayebi te bakonsideraka mutuka mosala te to bakonsideraka yango mosala donc bachauffeur soki akomi chauffeur namonaka ndeti bazalaka na ekole moko yaka impolitesse soki bakoti bayekolaka soki akateli yo lingala tata tika mais tolobi teke bachauffeur nyonso mais majorité ya bachauffeur en tout cas se comportera malamu te bongo bakumbi ya tukutuku bawewa bon en tout cas bandeko bawewa omoni vom télévision eza etando oyo eyokolamusa lisusu bwanya mpe mayele na biso moto ya malamu aza moto asungaka moninga na ye alongwa na mbeba aya na bo alima soki biso tosungi bino te to tosungani te tobandi mokolo mosusu okutana na likama ya makasi liboso ya moto oyo ntango mosusu ngai fale nasunga bino nasungi bino te ekumbeli bino likama ya makasi moto nyonso na kati ya mokili esengeli to se comporter malamu pamba te bato oyo bomemaka na bamoto bato oyo bomemaka na mutuka boyebi te bazalaka banani ntango mosusu bomemaka bakonzi ntango mosusu bomemaka bapanzi sango ntango mosusu bomemaka balakisi bomemaka bato ya lolenge na lolenge esika oyo bino bokumbaka
Tant bino bozali ko se comporter mabe ndakisa omemaki mokonzi moko na mapinga. Lokola bino pa na bino moto nyonso bo considérer muta classe moko. Mokolo mwana leki pa na bino azalaka te bino pa na bino bato nyonso bozala bondenge moko bilanga ya masango munoso na mandefu. Na ba miziki ya makasi wana tata. Okomona kumbi mutu ayebisi tata bolimbisi kitaka aboni boyoko aboni bozwanga ndenge nini. Ayebite busalo lo emso mutu azopesa réponse ya bongo tango musu aza tata ko ikobota yi. Tango musu mutu wana za mokonzi quelque part ebele ya bato bapesaka ye botosi. Mais ye azotala kutu te mutu wana akokatele langage. Soki pe mutu wana lobike na appliquer o nga nazali pa ya mutu akumbi ngai. Mutu abonga bimi mabe. Ozomona loto osenga na bandeko na biso tango bato baye pa ebino bozali na kati ya mutuka boyeba ko utiliser langage moko oyo ekotia client na yo à l'aise to esika to yebisi bino tata tima maswama ba générique o bango ba beta ebele ba chauffeur ba beta marape na nzela pona yango lelo tozomona bandeko na biso abakumbi moto ta mususu azotambola mais aza déjà na saki na ye donc a se préparer déjà mais bapesi mosusu tomona mpe moto akumba moto aza responsable atikaka mwasi na bana na ndako mais mosusu akoya na ye kaka akumba moto neti na baventure abima déjà na bilamba na ye abi moindre fois pa kaka nasali mwa accident moko boye to na tuti motu nakimi na nga na kozonga so ndako te leli te makanisa ndenge wana batangi yango eza mpe malamu mpo moto ake mosala ndakisa bino ntango boyaka mosala bomema mpe bilamba ke so bomoni nga nazongi te seke mbeba moko ekomeli nga na mosala na kozonga na nga so te nakimi to ndenge nini bon ndenge asenga tobanzi tozongisaka ntango nyonso matondo na likanisi ya ebandeli ya Vuvam Télévision oyo ezali bongo fumukusu kia munzala pana na ngola na kati ya sanza na bango ya mbotama omoni bato oyo bazangi bonzambe kati na bango oyo emonanaka ezali kaka ntango nyonso tolobaka mvualangani na pitakani désordre na kati ya désordre en réalité des choses ntango obimi na nzela oza chauffeur s'attendre na makambo ebele nakoki mpe kosala accident mais pekisi yo te soki osala accident ozwa moto oyo tuti otia na kati ya motuka okende na hôpital mais bachauffeur déjà batia likanisi kati na bango soki kala tuti moto eloko ya liboso fona kima fongoli fakima atako mosu moto oyo tutaki azwi na ye mpe kokoso ya makasi te nakokima oyo bango bakimaka sans contrôle akende ntango mosusu kosala mpe makama ya makasi koleka ntango mosusu moto oyo atutaki oyo akimeli eza ezaleli ya malamu te eza mosala obimi na nzela soki esali kokutani na likama tosuwete te mpo likama tosuwetaka yango te mais soki esali kotuti motu telema zwa moto tia na kati ya motuka kendi na ye na hôpital mais boni bino likanisa liboso bozalaka nango kaka okima eza ezaleli ya malamu te sekeke ntango oyo obimaka na nzela na makanisi na yo wana ya mabe otutaka bato okima eza malamu te atuka bandeko na biso bachauffeur boza na bambeba ya mingi soki omoni nga na motuka kosilika te mimanga kaka mima ngai wewa mima ngai chauffeur ya mutuka mima ngai mais en tout cas soki tosungani te toza na kati ya mboka oyo esengeli tosungana tata wako tolobeli bizali bo bademi terrain wana lisusu vraiment bongo bademi soki kaka chauffeur amoni ke embouteillage ezali na matadima yo embouteillage na transport oyo ezalaka rond-point ngaba ti matadima yo ezalaka 500 francs mais soki amoni kaka embouteillage ebandi transport ekomi 1000 francs bato moto kutu koloba te mais na munoko bato abongo kaka bakonzi baza mabe basungaka population te mais boni yo moko na population oyebi ke moto banda ndakisa rond-point ngaba ntango mosusu ti matadima oyo ezalaka mosusu 1500 mais soki kaka moni embouteillage mokolo wana 5000 ozoboma nani ozoboma ndeko na yo congolais mais moto ya moto mosala na ye kofinga bakonzi ya mboka baza mitema mabe mais motema mabe oyo ya ye bato baza mitema mabe makasi bachauffeur ozomona bizaleli ya bongo ndakisa mosusu oyo biso tokutana nango boye wewa moko akumba mama ndeko mwasi na mati kobanda kabamare kino na victoire tofutaka 1500 francs voilà amemi mama wana bakomi na victoire mama wana apesi 500 francs wewa tomboki opesanga 500 francs mpona nini opesanga 1000 francs mama na bime tofutaka 500 francs kobanda kabambare kino awa na victoire o te longwa kuna ndumba
ndenge nayebisaki bino ke bakontrolaka Yebaki ke aza ndumba. bango bakonzi ya générique ntango afingi mama wana ndumba mama na ngai ndumba mama wana akitisi saki akangi wewa na loketo abimisi saki afungoli saki na ye boye abimisa carte na ye boye mama aza magistrat Mama na ngai. tobandi ndeko wewa amonaki posa akoma transparent alimwa mama na bilokolo fingi ngai ndumba okolakisa ngai bisika nini oyo omonela ngai nasalelaki ndumba nakotandre yo sur PV Omoni makambo. bandeko moni olobi eloko moko yo omoni oka na liseki ofingi moto ndumba mais conséquence oyo ekokweya likolo ya likambo oyo bimisi yango bandeko na nga bachauffeur ya mituka to mpe ya bawewa bosalaka mosala moko oyo eza mosala ya moke te bozomema milimo ya bato boza bato moko ya lokumu makasi me bobalana na mosala oyo bino bosalaka surtout na bandeko na bango oyo basalaka bareceveur baza na tolobi kaka ke ntango tozoba bagénérique bandeko oyo baolanda biso bayebi ke bagénérique ni babeta na koloba ngo awa te ya kindumba tolobi bafingaka batalaka te akokatela réponse tata baza yalobi ke tomonaka soki bakomi chauffeur ezalaka neti na ekole moko ya préparation ya impolitesse balekaka nyonso te mais majorité mingi Tata Tsumbu bomelaka mpe kafe ya ndenge amaze matondo mingi kafe na bango balambe biso wana molongani ya bakafe na bino so na meli yango epesaka nga devoir na ndako basala mpe kaka kafe bayebi ke biso telema te tolingaka kaka kafe fo ezala na lusangosango fo ezala na sinda fo ezala na miel mpo bayebi ke no Tata Tsimba ndekwasenga mpe akomelenga alobaki alinga asalela biso kafe kasi azwi ngonga te toyebi te aya nango tosalela awa asana ndakuka ndenge azoyoka bongo eza ya yo to ndenge nini eza ya yo tata silisa yango mpenza mpo awa tomelaka kafe ekomaka biso kafe kosilisa sujet na biso ya bakumbi mituka conseil nini okopesa na bango bakumbi na bareceveur na bakumbi ya wewa nini okokotalisa bango bolobaki na baclient mpe baza bisali na bango toyebi te baclient yango quelque part eza bachauffeur te motu bapousse bango baza na bizaleli oyo wana to baclient mpe bazaka deja na bizaleli na bango bautana na yango mpa na bango baye kolakisa na motu bon ndenge asenga tobandi ndenge tolobaki ke lokwa lolio tolobelaki mingi bachauffeur mais kota baclient tokosimbaka mokie biso mpe baclient tozalaka na mwa bipale moko oyo ntango mosusu mpe pusaka bachauffeur balakisa babeta générique malgré toencourage générique te omona client akoti na mutuka baba eza nango polele esika oyo apusa na ntina suka epermettre baninga bakokota balandana na molongo mokomona client mosusu aye avandi kaka na ebandeli onga na okita na nzela sikonda nango bakenda kotika na ndako biso nyonso tokitaka kaka na nzela omoni eloko ya bongo lokola mpe receveur na chauffeur bagénérique ese ekota bango mwa mingi oyo kaka bete eloko beti générique oyo ekokocréta mosusu baproblème yango biso mpe baclient ntango oye na mutuka soki omoni ke kovanda na suka zela bato bakota yo ovandi na suka po epermettre mpe baninga bazokota na mutuka bakutana na contre te ke aye abana nusu kosaute yo soki anyati yo mpe komi problème obandi kotata voilà yango tokoloba ke soki tozongi na toli bachauffeur ya mituka to mpe ya wewa bozali bato bosala mosala moko eza noble nde balobaka na kote ya bapaya mosala ya motuya makasi pamba te bosimbi milimo ya bato na maboko na bino boza bato ya lokumu mosala oyo bosalaka boconsidere yango ntango ozobima na ntongo osokoli na yo kitoko ozwi chemise na yo ka ozala ata moko ata mibale opetoli yango repasse mwa bien pantalon na yo olati na vola motongo atali oyo abike te c'est irresponsable azoconsidere mosala na ye soki client asali mbeba soye kaka lokola ndeko na yo papa e mama ete place ofala osala boye te bongisa boye tosala boye nga mpe namonaka mpasi langage moko ya malamu ekolongola yo eloko te tobandi bobongisa langage bozosala mosala oyo ezali ya motuya eza noble langage ya malamu ekofongolelo banzela ebele ntango mosusu okoki kokumba moto oyo ayebani na ministre moto oyo ayebani na président de la république moto oyo ayebani na chef spirituel moko quelque part osalaka na transport en commun okoba te banda lelo komi chauffeur ya présidence kaka mpona politesse oyo olakisi
ozalaka wewa banda lelo olongwe wewa ya balabala tozwi yo okoma kosala transport moko na kisi ya ministre moko songolo to ya moto na compagnie moko songolo bato ebele bazwa misala balongwa ba transport akoma ba transport bakoma kosala ba transport na ba société ya l'état azwi pe matricule pa ya l'état tango mosusu ka pona politesse nezaleli ko malamu langage ya malamu apesi moto moko langage ya malamu abi te moto na langage alexi ngai na longole na transport en commun na ya na ye na l'état omoni bandeko boyebi te bato bomemaka na mituka boyebi te bato bomemaka na mituka bazali bato ya bokeseni na misala ya bokeseni bomemaka ba soldat bomemaka ba magistrat bomemaka ba avocat bomemaka ba journaliste bomemaka ba politicien bomemaka bato ya ba couche nyonso ya bokeseni langage obino bo utilisaka ezalaka ya malamu po langage ya malamu ozo utiliser ekoki kofungolela ba porte ebele mais soki boza kaka na ba générique risque oko se retrouver na boloko ndenge wewa oyo afingaki magistrat ndumba bandeko bakumbi mituka parce que bomemaka na ba journaliste be suzo to observera kaka tala to observaki nde yango to na sujet yango mokolo lelo na tinete to bengisa tata tumbu bakotalisa biso makanisi na bango na makanisi na bizaleli na bino bakumbi mituka pe bakumbi ya wewa ezalaka boni tala ndenge batalisi biso pe tala toli bapesi bino biso tokosenga kaka bandeko bakumbi bosimba toli oyo bobongola bizaleli na bino bobongola bizaleli tala esika ebendi suka ya sujet na biso ya liboso oyo ezalaki bizaleli ya bakumbi kasi tozokota na sujet mibale me ya tokota na sujet mibale tokoyamba groupe lukula yosa vonga po tokota na transition wana soki toza elongo na régie bopesa biso nzembo ya lukula po ete tokota mbala moko toyamba bandeko na biso ya groupe lukula yosa vonga matondo mingi. Sanzana moi bolingo ya libela ya toyambi yo maboko bolele lelo mokole sengo tika tobina tosepela mbotama ya princesse kusulukula sanzana moi bolingo ya libela ya toyambi yo maboko bolele ozali tete bakona pembeni ya mai bale ya ezulukaka te ekawukaka te ya ezulukaka te ekawukaka te ya tokomisa tata mokelie ozalisi ya likolo mpe na se Le 19 février 1989 Motamana yo yaya Butu yango nase ya mvula makasi Bazokende maternité Baluki motuka bazwite Yo moko pesaki motuka no Ele bakolakisa osali malamu Ya princesse kusuki palukula malamu Motamana yo ya
bakosepela motema boboto ya papara balongo bakosepela omika babeka ya tata balongo bakosepela matondo kwa pemba kalunga mbotama na bino ya lukula malau ezali lipambo lipo na biso bayindo oya na bino na mokili bapesi papa mampamboli bayindo nyonso na ntango ya mpasi tobelelaka ya lukula malau lomboki babele na Canada okambi lwasa na mbanza Kongo lengwa matondo mayunga bojo kongolo makina beleli ya botale boya tosepela mokolo mwa lelo yango na beleli ya lukula azali nzungu oyo fumuki mamu akolambelaka mapamboli ya bayindo toyeba netusa ye polisi epululu lokola mokili ekufaki masope makufaki mbotama na yo renaissance ya jeunesse africaine na mokili ya kokonzala banda esaleli na yo conduite à suivre mpona bilenge nyonso ya felika ya lukula princese tata molimo moboti nesonga nzila tombeli yo mbotama elamu ngunzango tomwe bango nyonso bapesi yo yaya mbotama elamu bayebokola na bango bayebaki yo yaya batombeli yo mbotama elamu ngunza kusu na libota na ye mobimba batombeli yo mbotama elamu ya sembade ya denzu ya nzinga mabebeto mabebe batombeli yo mbotama elamu nzakomba kongo ya nikaya na via nzamana machuwa ye ya lunungu papa yo sataluki atombeli yo mbotama elamu mama vonga bakola lusangusangu koche feroza timbaki kwelelo semangani dina seka peto ya bangunza baso batombeli yo mbotama elamu yatala mbote ya ntemo ya midae yoka biso otama na yo yaya otama na yo yaya otama na yo yaya otama na yo otama na yo yaya seletema otama na yo yaya ejulu kakateo ekau kakate yaya ejulu kakateo ekau kakate yaya balongo bakosepela balongo bakosepela balongo bakosepela balongo bakosepela matondo kwa pemba kalunga matondo balandi ya vuva mu television touti bongo kosepela na loyembo kitoko oyo bauti kotiela biso bandeko na bandako babini deje kwa mambo mpe esika azali loko ezali mokolo ya mbotama na bango babini makasi kasi bandeko bauti koyembela biso nzembo ya kitoko bango oyo toza na bango elongo na kati ya plateau na biso ya tole matin kuna na suka tata na biso asimbi lindanda tozali bongo na tata bakola lusangusangu elongo na nengo asunda bakomeli biso na plateau ya tele matin baye bongo kosepela elongo na biso elongo na baye babotama na sanza ya babikisi kasi wana touti bongo kolanda clip na bango o bautaki bongo kosala toyebi te lelo tata bakoba nini yango tata bakola nini yango boyeli biso ya sika matondo ninga senga ngeta
matondo na ndenge bopesi biso lisusu soki nzembo ya lelo toyebi bino nzembo afumuki mbangu soki tokobetela no moso ya nzembo afumuki mbangu soki bopesi nzela tobetela bino moso ya nzembo bobetela biso yango mpo tosepela surtout ke tozocelebre anniversaire ya DG na biso esika bazali tata kwa mambu basepela na vuvamu te do elongo kaka na vuvamu tosepela elongo bavutuka banso bosepela na nzembo bazoyembela biso obina rumba tikanga na ganga mokili mobimba eyokanga ye mata likolo ya ngomba yo moto moyindo elela kombo ya fumuki mbangu oyoka soni te atomboli lokumu ya moto moyindo Asie, Amerika, Afrika Oceani pe Europa fumuki mbangu mana makambo ebele kasi esengeli toyeba makambo yango mwana moko azalaka na miso akofungwama makambo aza komona yebi yango te mawa kiadie mbangu tata geye ufumweto fumuki mbangu mozipoli ya maye mabombama fumuki mbangu bulusi aye kofungola biso miso ekolamuka na pongi tolongwa na bozoba ye tika kokosama tolanda biso baso ozipoli ya maye mabombama matondo mingi bandeko balandi kuna bozali bobeta maboko tala bandeko ndenge bayembi kitoko na plateau na biso ya télé matin wana bayembi nzembo afumuki mbangu wana todedi yango na DG na biso tata kwa mambu oyo babotami mokolo lelo pe bongo mbotama ya vuvamu babunzi banso topesi bino todedi bino nzembo oyo sika bozali eliki ezali ete bosepeli elongo na biso kasi tokeyemba moko na tata bakola lusangosango batemi na bino bozoyemba oyo ezali batemi nini tokokobenga ngoni bon matondo ndeko mopanzi sango na kopesa biso maloba bateme na biso eza mingi oyo eza bateme éducatif donc oyo eza mpona kolamusa lisusu makanisi ya moto moyindo toloba moto moyindo abungi mpenza bomoto na ye surtout na banzembo omoni lelo miziki eza oyo ekumbaka bomoi ya moto outa botami akoli ti ya kokende bongo kosukisa bomoi na ye yango miziki akompanyaka bomoi ya moto miziki ekoki ebongisa bomoi ya moto ekoki mpe eboma bomoi ya moto omoni lelo sozwi jeunesse ya lilo ya jeunesse congolaise ebebi par rapport à miziki ya lilo yango biso tomonaki ke na bokasi ya esoni ya nzela fumuku suki ya mzala mpa na ngola na nzela mama vonga ye na papa yosa nde bamonaki ete bazwa bana bankadre bango lelo tokomosala miziki oyo ekoteya bayindo mpe kolamisa makanisi na bango ekozongisa bango na bomoto yango biso bateme na biso eza plus éducatif mpe ezorévolutionne makanisi ya bato kozongisa bato lisusu esika na bango moto akomprendre ke ntina na ye na mokili nayaki na mokili esengeli na ngai nasala nini eza te kaka moto neti lelo jeunesse alelo amonaka kino temo neti kalinga lobalobaka ya todaye na biso ya tobaye na biso tokufa na biso bango bazoyeba teke ayaki na mokili
kosala likambo moko songolo oyo ayelaki nango na mokili aza na likambo moko songolo paka me ye ayebi kaka keno ye atoba ye tokoda ye na biso parceke ezosenga nini bagene neti babiso boyan tosenga bayo baobeta miziki lelo bandeko na biso bayaya na biso oyo babeta miziki na bandeko na biso oyo baobeta lelo bameka lisusu kobongola bateme na bango mpo tosauve jeunesse congolais mpe tosauve bayindo oyo bazoniokwama miziki wana bayebaka boye po histoire bato bakoka koyeba histoire te mpo lelo bateme oyo ya babolingo ekota makasi eza kaka bato nde bazwaka bagene à l'époque basero wana bapapa na biso wana bazalaka bagene bapapa na biso wana bapapa solo ngai wayo papa wendo kolosol nde bazwi bango mpo basesa bango baconcours bakota na koyembelaka miziki oyo ya bolingo oyo ekomema jeunesse bayembelaka mwasi na bolingo eyembaka bomoto ya moto kaka boye bazwi bango batieli bango baconcours nde baconcours wana neti lelo fréquence star ebi premier sinanga betisa baconcours neti pa l'époque ezalaka do batieli bino baconcours nde omoni bapapa lelo wana bapapa alobi wana bazwaka lelo balongoli banzembo lokola oyo babandi oyemba kala bazwi oyo kaka Marie Louise solo ngai wayo do bakoti siko na boli yo mwa lelo jeunesse ya lelo mpe kopi yango lelo bango lelo bazwi yango lisusu bayesi yango pipire do baoetale omwasi kaka boye donc na télévision ekomi na soni ya kotala yango miziki kongoli do yango biso nakolinga nanu mboka nakolinga nanu bandeko na biso bayindo esenge toteya bango mpo lokola bawuti kobebisa bizaleli na bango na miziki biso toya toteya bango lisusu na miziki mpo bazongisa suku moto na bango mpe bayeba ntina na bango kati na moki Mondele akomi konyokola biso Mondele akomi konyokola biso bandeko bino bozomona mpe onga nazomona oyi mabele na biso eza na bomengo ya makasi bozomona yango bino mpe wana nde bosolo me boyebi mabele yango lelo etikala lisusu na maboko na biso te baya bazwa mabele na biso ekóma nango ya bango kasi soki tolingi mabele yango ezonga na maboko na biso bandeko na ngai esengeli tosala nini esengeli tobunda oyo eza lisanganza komba bilenge bapesi toli eza bongo ntango bakoko babundaka etumba ya mabele le 4 janvier 59 bazalaki na bopangi te bongo yo lelo ozobanga nini po te otelema obundela mabele na yo lokola bango loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele Telema tobundela mabele Telema tobundela ekolo Telema tobundela mabele Telema tobundela loposo Telema tobundela mabele Telema tobundela ekolo Telema tobundela mabele Telema tobundela loposo likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya ngai na yo mabele oyo tokonyata eza ya ngai na yo kotefa yango te kasi bapesa biso utana ntango ya bakoko na biso ebandi poni yo mopaya outa mosika oya konganzama yango oza na soni te eloko ya yo te okosenga te na makasi na loma oye konganzama yango obandi lisusu koluka konyokola biso na mabele na biso oyo bapesa biso obandi lisusu koluka kosilisa biso po bomengwangwengwa ya biso ekoma na ngoya yo soki lelo mondele akomi na lolenge akomi eza po ayaki koyiba biso na mabele na biso akosikosi biso biso ayiba biso ka bomengo ya se oyo eza na ntina te nzoka yango akoyelaka mokolo na mokolo bayindo tondima lisusu te lokuta ya mondele po bomengo yango ya afrika eza ya ngai na yo nyonso eza na kati na ngo eza mpo na biso na mokili toza
po esunga biso tika tondima kotelema makasi tobulelango likambo ya mabele tokobunda mpona yango lisanga nzako mbato telemi mpona mabele na mindule na bosolo tokoloba tokobanga eloko te baboma bakata mike bongo biso tokobanga lisusu nini ntango nyonso bakoboma ntango nyonso bakokonza bakoluka mabele manga mazonga nsima nakoyoka somo na pasi oyo nakomona bakaboli mabele manga biteni oyo azwa ngambo mosusu azwa eteni baye banso bakobundelanga bakoboma tina te mpona bango kuta majuwa tina te mpona bango musekapila tina te mpona bango kasi bana biso bazali bato tina yango bana mboka totelema tobundela mabele na biso lokola bango mabele ezali pamboli epesa mbeli moto soki mabele ezali te moto akovanda wapi kanisa atako bakosaka biso tokokende na likolo luvunu moto akovanda na mabele nyonso oyo moto aza na ngobo senga akozwa yango na kati ya mabele yoka na ntango oyo yoki bato batelemi mpona kobotola mabele mwana mboka telema bunda etumba atako eza makasi mingi kobanga te ebelela bakoko na yo atako likolo eyindi ndenge nini soki mvula epeti ekosila ekofungwana yokanga bien likanisi na nga ezali boye soki bolingi tolonga oyokanga bien soki tosangani tokolonge tumba soki toyokani tokolonge tumba soki tosimbani tokolonge tumba bino bilenga lelo boyeba yango boye tobotama te mpo totika peka na bowumbu totelema tobundela mabele totelema tobundela ndoto tozala na elikia soki tobunde tokolonga babela biso moko nyonso biso moko totelema po tobunda mpona yango loboko na loboko na bomoko lokola eza mabela biso tokolonga bitumba nyonso ya makasi ebundama na mokili ezala mpona likambo ya mabele lelo mabele na biso oyo bapesa biso bapaya baya kozwa yango ekoma ya bango lelo bozala lolenge ekomisi bango ebongisi bango ekomisi bango bazwi soki tolingi mabele na biso ezonga na maboko na biso bandeko kozala na pete te esengeli tosala esengeli tobunda soki biso moko bakolo mabele tokobunda te bato basusu bakobundela biso bakozala te kasi po tolonga likambo yango esengeli tozala na bomoko tobokaboka bwani tosanga na makasi tolinga na makasi biso nyonso tokotela etumba ya kobundela mabele tozala elongo na bato nyonso bakobundela afrika lelo mpe tobelela bato nyonso babundela afrika na ntango eleka bazala na biso basunga biso bapambola biso po te tolonga etumba donc tozosenga na bakonzi bayeba na kotonga to mpe kotongisa bakaniveau ya minene oyo kopermettre egardaka mai to elekisaka mai na lolenge ya malamu mpo tokonstate nini soki bambula ezobeta makasi ekumbaka zelu sikoyo ntango ozomema zelu ezoya kobushe baterase ntango mosusu basalaki bongo caniveau na espace ya to na distance ya 1 mètre okomona ntango zelo ezoleka likolo wana ebandi kushe ebandi komata ndenge so komi na matadi bala ekomi carrière ndenge ekoma sable etondi ntina kati ya bakaniveau donc mai aza so na niveau te ya koleka mai nyonso na butu mai nyonso na makadam epanzani ekoteli bato na kati ya bandako totali kaka na traki simple na matadi kibala okomonaki mapango eza pembeni na nini nyonso tu
et comme couche pe mati misusu kutu da ndako bakondaka ekomi kozinga suti ya wana donc bakaniveau esengi pena ezala ya minene ekopermettre bamai eleka mpe lisusu na biso baoyo toza na kati ya mapango totimola mabulu yo po ekobana koconserve bamai esengi libulu ezala mai ntango mbula ebeti ekoti ekosefiltre ekopesa dega te tolo na bapelouse mpo pelouse mpe efiltraka mai ekangaka mai badege kozala te mais soki tozomitika kaka bongo bokomonaki mai na yo ekei esali dega mpa moninga ekei epanzi eza mpenza malamu te mais na nyonso tu wana ezali kaka environnement yango tokosenga yaningo asenga donc yango tokosenga environnement na biso esengi ezala mpe malamu ezala malamu mpo bachassi bamilangi ezokende kobouche me bakaniveau comme tosimbi émission bato ndenge asenga mpe mana nomela nano kafe oyo tosisa likanisi na biso nde tokomela kafe na biso tosina likanisi na biso mpona koéclairci bandeko bala donc yango tokosenga assainissement ya milieu esengi ezala na lie na meli nasali mwa bouteille mwa chasse natia yango esika malongo nakoyeka na terrasse ezobouche yango kaka nde kosalaka soki etondi bamai wana ezonga so badega na kati ya basi totala neti exemple na biso awa na congo central tomoi ndenge rai ekabwani entre Mbanzangu Matadi rai ekabwani suti ya nini ya mbula mpo bacanalisation ya malonga eza te tosala mpena makasi esika wana tobongisa biso bakonzi mpe biso bakonzi conseil tokopesa mpo badega ezala te tozwa déjà bamesure mpo tozokota na sanza ya avril bambula ebetaka makasi elekwaki ntombo ya makasi donc avril mai eza bisika badega mpenza ya makasi esalamaka donc tomise la précaution bambula tozomona eza ya mikie tomise la précaution mpo badega mpenza ya makasi ekomela biso te matondo mingi bopema na bomela na kafe ya ndenge amaze mpo bango moko kolo émission environnement bayeba nini bakotuna bino lokola mituna ndenge asenga tala basimbi émission na bino environnement nini bino bokotalisa bango par rapport ya réalité tozovivre awa na ville ya Kinshasa matondo ndeko ntimba ndeko mopepe bino bolobi totala propreté ya assainissement obi mpe bakonzi basala estce mokonzi azalaka mosali to aza moto azopesa mibeko bayo azoka mpo baloba peuple aza moninga to mpe mosungi mosalisi ya mokonzi toyebi te bino bozoluka mokonzi akosala to peuple nde asala kasi te eza nango kaka likambo kopesa mpe koyamba ti donner recevoir bango baza bapesi biso bapeuple nde toza bayambi mpe bongo basali mais ntango lokola bango nde bazali bakolo likanisi topesa exemple kaka nini akili bopeto oyo balance likanisi euti likolo ti ekiti na sili siko soki exécution epa na biso peuple eza te banani fo bazwa le devant eza bakonzi batya tobe yango nini mibeko na baoyo baotosa te baaplike okomona ke population akota na mwa moke na kobanga tomona yango soki baliba esala eloko moko boye mokonzi moto abandaka ye kosala première pierre elingi kolakisaki abandi elingi koloba ke mopesi ye moko mpe azalaka mokokisi ya likanisi yango ye moko nani azalaka mokokisi po efo pesa molimo motivation na baoyo batikali me komona ke toyokaka totali na betano mosusu dega esali esali boye eleki kaka bambula ebanda kobeta uta ebanda badega ebanda uta ebanda opo ani te eza problème biloko oyo tozwila yango solution bapays mosusu mpe bisika moko boye ezali mais osoki olandeli mpenza na bamboka mosusu ekopanzana to kokundama to nini esalemaka te lokola biso awa mpo biso eza belene bino kolo émission dernièrement tolandaki émission ya bino bokei mpona beroso boyoki déclaration ya population ezali biso tokolo batango mosusu yango wana ndeko ntima batondo mingi bandeko balandi en tout cas émission oyo tellement ezali olimbisi sujet tellement ezali molai mais kasi nakanisi tokenda ngo na mokuse tata mopepe bokozongela biso mbala nsima na ntina ete tokokuba kaka na sujet oyo mpo to bakopesa baprévention na bandeko balandi mpe banini bakoki kosala surtout nde bolobi keno bambula makasi ezoya matono mingi tokoprofite na biso ya moto koma lelo fo boyebaka eza fete monene premièrement naissance ya vuva de 94 à 2021 27 ans mpe lisusu ebanani na naissance ya directeur général ya chaîne na biso télévision DG Kwamambu bisika bozali tobayina na kotombela mbotama elamu na bafutuka nyonso totoyebana mbotama elamu na bafutuka nyonso lelo tokokisi 27 ans
ya lisanga na biso esengi to manifeste bisengo esika tozali donc faut tosepela donc lelo bisika tokosangana faut tosepela mpena makasi mpona DG na biso yembela ye DG biso mpena mongongo koyemba ezalaka nango te mais mpona bino tokoyembela bino kaka mwa mokie mpona olakisa pene sengo oyo toza nango botama elamu botama ya esengo Deja botami lelo tika biso tosepela lelo matondo mingi bandeko balandi tala bendi suka ya sujet na biso ya mbula ndenge nini tokoki kozwa baprécaution na ntina ete tobatela bandako na biso mapango na biso mpe bongo tata mopepe apesi biso baconseil boni tokokomi elengele na ntina ete bambula ekoze susu badega te na kati ya ville na biso ya Kinshasa soki tozali elongo na régie bokoki kobalasela biso nzembo oyo ekokabola biso na tata mopepe po ete tokobengisa bango lisusu mbala nsima mpo tokoba kaka na sujet na biso oyo tolobeli mbula na kati ya ville na biso ya Kinshasa. Régie topesi bino balinga nyonso bake koluka musala balinga mosusu mosala kodenda na kati ya quartier wana kuna lali bapongi mosusu ake kobeka dame wana mbongo akelasi ekosila se na loyenge oza kolekisa ntango na yo soki pokwa ekoki baninga bakendaki koluka mbongo bakomi koluka basi kosakana na mbongo bamoneli pasi bakobomba te bakobatela te mpo babongisa venir mbongo na bango ekomi ya loyenge Kinshasa mobimba ya bango tule barakine baboite hotel bama ya vindu basokola yo komobola oza na rien olingi kolata danger elamba malonga eza te okomi bibefa de fao bilenge baboidoli ezala ya baboti ezala babulutu matoyi bangoki na bino etalese bino boboyi na bino esi bamina maboko na bino miso ezomona matoyi ezoyoka loba ete mayele ezanga bino bilenge ya lelo bobitala malamu bokomona ete nyonso bokosala lelo eza na ntina te baninga alati veste asimi malet libumu munene na bapantalon ya taloniti kudo uti mosala nobande auti polemikia ya mizikia akangi azongi na ndako akomi owelela fufu na baleki na libota mokolo azanga ntina oyo suka zoba
40 ans lisola mosalama boko yolinga katin kasitata botiyo atangisi yo na mbongo bilanga kimobange ekomi koya na nzoto na yo mpangi okomi kozela tata kufa boyozwa lopango baleki bazwi yo ndoki na fami obimi njo obota bana misato bruto bokola katin mwana liboso otinda epai ya koka bokola mwana mibale tata mwasi ma obokola mwana misato otinda epai ya mama lekino obimaka nde na 5h ozongaka se na minuit sola masangi éducation ya banoki patin oyo tata ya lolenge nini oyo tata ya lolenge nini oyo tata yuma matondo mingi balanzi ya vuva mu television tala esika tobendi penza suka ya tole matin na biso ya mokolo mwa lelo tokozanga te kozongisa matondo na ndenge ya bola oyo bakanisaki kolambela biso kafe kasi bazwaki ngonga te elongo na ndenge ya maze oyo alambeli biso kafe tomeli bongo na plateau na biso ya tele matin ya mokolo mwa lelo matondo mingi wana topesi mbote na bandeko basungi biso na te bolanda biso malamu équipe technique na nsima te ya caméra tozalaki na tata timba superlatif bazalaki elongo na tata mbala petit mais costaud kuna mpe bazalaki na tata kuba elongo na tata itole mpe bongo topesi mbote na dirkap mvumbi esika bozali famille mvumbi mobimba topesi bino bambote ebele tala esika ebendi suka ya tele matin na biso ya mokolo ya lelo ndenge asenga mbotama elamu na DG kwa mambo elongo na libota kwa mambo mobimba mpe babundi panso ya lisanga vuva mbotama elamu tokutani mbala nsima